Bandeko na nga napesi bino mbote na kombo na Yesu Masiya mwana Nzambe na bomoi naye kosisa video oyo na sali wana donc ekomaki na suke nge kata nde yango na kataki yango mpona sisa na video oyo na okumela te Nzambe asunga en tout cas na kosaka 20 ou 25 minutes Nzambe asunga nalobaka le nécessaire oyo nalobaki te na video wana tozolobela likambo ya mapamboli oyo le 6 avril maya mapamboli wana na komaki place nazoyebisa bino ke wana toyei kokoma na 2022 nde nayebisi bino kuna ndenge papa wana oyo abimai na oyo alobaki na nga ke arapele nga bai ke olobaki do mambo wana nalobaki ngo na video mo nasalaki olobaki ke mai oyo kosalela ngo ti le 6 avril oyo ezoya kuna me bozosalela ngo mabe bozomela ngo ebele bomelaka nde akolakisa nga mesure oyo tokoki komela mai nde nalakisi na video wana nde ayebisi nga nde nayebisaki bino kuna sikoyo toyei kokoma eyaki kopesa biso lisusu makasi na considération ya mai ya mapamboli wana mpo totiaki yango kaka pa la fois nde toyokaki bato balobaki oyo botali video numéro 1 te botali numéro 1 oyo eza numéro 2 mpona repete malobo nalobi kuna te mpo nazaka na 20 minutes nde sikoyo epesaki biso na makambo wana nyonso nalobi wana nde eyakopesa biso sikoyo foi mpenza sikoyo do totiaki ngo pa la foi kaka tondimi kaka totia kaka totie tosalela mpe kaka bongo toyebi kaka eza ma ya mapamboli nde tolobaki mais oyo namonaki wana oyo na explike kuna esalaki nga confirmation esalaki biso kwa nga na mobali na nga confirmation ya kozwa considération ma ya mapamboli toyei kokoma na 2021 totie mpe lisu ma ya mapamboli totie mpe lisu na porte ndenge kaka totiaki to wana kuna le totie na porte eyaki koleka nango le 6 avril tozwi yango mpe le 7 nasi le 8 ou le 9 nde tofukami tozobondela le tofukami tozobondela nde papa Didia bandi omona vision bandeko na nga Nzambe alakisa biso makambo mosusu oselekaki makambo mosusu ezosalama mpe ere wana na makambo mosusu oyo ekosalama après Nzambe alakisaka nde Nzambe andi kolakisa papa Didia makambo nini elekaki na butu ya le 6 avril wana na butu ya le 6 avril makambo nini elekaki nde papa Didia bandi komona afukamaki azosambela tozali naye tozosambela nde azomona vision wana alobi na nga boya bia moni papa Simon Kimbangu oyo aliputa na balabala azoya azalaki ye moko te azalaki ye na basoda na ye misato ya mikuse na basoda na misato ya mikuse bazokoya vers immeuble na biso abile bakomi na porte ya monene na immeuble nde aye komona papa Simon Kimbangu akoti na kati ya immeuble na biso nde ka tokota na porte donc akoti na fongola ye porte te akoti sikoyo na porte ya kati ya immeuble olabima papa Simon Kimbangu abimi kolo Yesu abi amoni mpenza Yesu Masiya na robe pembe abi robe wana kobanda na mutu boye tina se mais elongene awa banda omona mpenza te mais esprit na ye ezoyebiseke wana eza kolo Yesu mais lere azalaki libanda abi azalaki papa Simon Kimbangu lere akoti na kati ekomi kolo Yesu nde sikoyo na robe pembe kobanda na mutu boye tina se abi robe wana sikoyo bato basimbi robe wana ye wana pembe basoda ya papa Simon Kimbangu oyo ya mikuse wana bango nde basimbaki robe oyo kolo Yesu alataki telme ezalaki molai bango nde basimbaki yango na maboko na bango misato na nsima na ye basimbi yango ale kolo Yesu abandi komata escalier biso tozali na 4e étage kolo Yesu abandi omata escalier amati abinanga de basoda na batikali na se basimbi robe wana donc amati escalier robe wana etikali na maboko ya bato wana mais ye azomata donc escalier mobimba robe wana ezwi escalier mobimba ti amati na 4e étage
abi ye esika tofukamaki azomona na escalier ndenge robe wana eye azomata me robe munga robe so eza molai ye ozomata robe etikali kaka na escalier ti me basoda na bamata ete bazali kaka na se basimbi robe ya kolo Yesu na maboko. Nde mbala moko azomona na porte ya ndako na biso, na kati ya ndako wana na porte ya ndako na biso azomona milangi oyo totiaki na porte ya ndako wana azomona ngo totiaki fo ya 12 to 18 totiaki wana. Nde mbala moko amoni kolo Yesu azomata mais so azota na ndako na biso azomona milangi wana oyo totiaki donc ndenge kaka totielaki yango ndenge alobi nde tofongolaki mpe babouchon. Nde kolo Yesu amataki ti aye kokoma na porte ya ndako na biso atelemi abi akotaki na ndako te atelemi lere atelemi na libanda abi robe ne oyoka yango kitoko ndenge esali na escalier atelemi na porte ya ndako lere atelemi na porte ya ndako akotaki te atelemi na libanda. Mbala moko amoni ba misu na ye donc azomona ke misu ya kolo Yesu bekla mibale ebimi ndeti bateseli mibale ebimi boye na misu na ye donc baéclairage moko nde nini bateseli alobai bakomo mwa bongo ebimi boye na misu na ye eketi na mai na milangi ya mai alobi amoni yango eye boye ti na milangi ya mai boye etelemi na milangi ya mai mibale elongo lisusu eke na milangi ya mai mibale elongo lisusu eke na milangi ya mai mibale eke na milangi ya mai mibale eke na milangi ya mai mibale ezosala kaka bongo ti etambolaki ba milangi ya mai nyonso wana misu na ye banini wana éclairage wana éclairage te nzambe na ngai Seigneur eza banini non nina te comprendre kaka comprendre kaka donc na expliquer rayon dit rayon boye esali bona yebisaka bino ndenge oyo fo ezalaki oyo namona bino papa simoki mbongo yanga na tia boye na mosapi ne ebimi boye ezwanga na panzi awo na kota oyo bateki nga na kota koma ezwinga boye ebimi alakisi nga ka mosapi boye anamoni siko banini wana ebimi wana onde ya courant siko wana siko papa dia amonaki ebimi na misu ya kolo Yesu esali siko nini wana éclairage wana beklaka to bengango bekla wana eketi na nini batenseli nga pe pasi Seigneur sunga eketi etamboli bocomprendre kandi so bocomprendre te na oesika atamba nsima mpo alali deja na boyi koderange oke mosala na ntongo donc na otuna ye bien mais nayebi nga na ocomprendre yango vraimen mais nalingi bino mpe bocomprendre mais batenseli so etenseli nayebi te so na oprononce mabe yango wana esali ebima ndeti na misu mibale ezokende na bamai moko le sikoyo asilisi bamai wana nyonso wana do misu ne etali bamai wana nyonso esali babiloko wana nde sikoyo le asisi bamai nyonso wana ale abandi na ye kozonga alobi abaluki te abikolo Yesu abaluki te kazonga abi azokita escalier na nsima azozongisa makolo na ye nsima azokita escalier abi adewa okosepela ndenge azozonga alobi azozonga siko nsima azozonga nsima sikoyo lere azozonga nsima omoni robe na ye efandaki vraiment na escalier sikoyo le fois avant eyatia lokolo na nsima robe egumbami ete boye egumbami boye ayaki ti makolo robe egumbami yaki abi ade okosepela omonaka kaka ngo elengi mo nde robe ne ezogumbama abiso robe egumbami ye azongi nsima azozonga nsima nde avakita lokolo robe na ye egumbami pa akitisi lokolo robe ne egumbami abi akiti ti na se esika bato basimbaki robe na ye bazalaki wana nde apres papa dia abimi na vision
donc epesaki biso sous considération ya mai oyo mapamboli oyo so toya kotia na 2021 wana ozomona donc epesaki confirmation mpenza ke nga kutu na bi wawu biso tolokaki basetre na biso moto baya kopambola mai ekomi kolo Yesu ye moko papa Kimbangu aye lera akoti ekomi kolo Yesu nde papa dida bien ade ozalaki no na raison nde olobaki ke bango mbaye bazaka mutu moko tokabolaka bango te kolo Yesu masiya na papa Kimbangu bazaka mutu moko nde ayebisenga bongo donc esalaki biso vraiment confirmation lisusu ke tozwa considération makasi ya mama mapamboli oyo tootia le 6 avril donc voilà yango wana nini mosusu na koloba na le totiarle na 2021 nde nayebisaki bato batia bato na nga mpe ebele batiaki balandaki par la fois batiaki mais mingi batiaki bandeko na nga basalelaki on te yonga nazoloba na opesa bino baespérance oyo nyonso mpo ekolisa bino foi oyo bondima kotiango mpona oblige mutu te makambo eza fo ndima etala kondima eza te ko nandimi na te seke esala natiaka nde balobaki te yo tiaka kazaka na kondima donc nayebisaki bato otie mpe ezwa na considération ndeti biso totiaki tozwaki na considération mais tozomelamela na biso après naza na problème na bosanaki na nga ke mai ya mapamboli ezali nde papa wana moto mwindo ayelaki nga na molimo maigre na ndotala boye mais ezalaki miso ya molimo ezali miso ya molimo moto namonaki vision wana donc ezalaki vision malgré nalali te nini te naotala na aka bome mbala moko vision wana esalamaki donc eza sikoyo ke ndeko na nga moko atiaka mpe mai ya mapamboli wana bandeko na nga tokenda feti toke feti moko boye wana 2021 je crois na 2021 so na bosani te tokenda feti le baconfirme esili bafongoli ka mwa bafeti ebandeli wana mwa bafeti moko toke feti ngai na noko na biso na ndeko wana cousine wana tokenda feti bandeko na nga tozonga na feti wana nga lobi nango nafukami na obondela namoni bapakoli nga poudre ebele na kingo poudre pe namoni loboko ka ya mutu ezopakola nga poudre ya pembe ezopakola nga puse ya moloko ya poudre kwa ipakoli ngai ya nyonso epakoli nga ndenge mpe na mitiki kaka baopakola nga poudre na loboko mona na vision me naosambela naomona bongo bapakoli nga poudre apres namoni loboko yango ezwi lingette ebandi kolongola siko poudre na mais ezolongola poudre wana ndenge ke ezosukola ngai mpenza koto nyonso epangusi poudre yango ekolongwa na kompre pe te nayebisi papa de tala tosambela namoni boye me nayebi te soki eza nini nango batinga poudre ebele na kingo epuis bapangusi nga eleki nango apres quelques jours noko na biso akomaki gravement maladi corona ebetaki ye après sous cousine na nga wana susu gravement maladi corona ebetaki ye nde esika nayaki kocomprendre le bakomi kolobaki efeti bakendaki boye esika nga nayaki kocomprendre ke nga nzambe abikisi nga ayaki kolongola ngai eloko wana ayaki kolongola nga maladi wana nzambe azwa lokumu sikoyo esaki sikoyo noko na biso azalaki na hôpital azalaki maladi makasi après cousine wana moko to te cousine wana moto apesi elere ayaki nango moko boye oyo te feti bakendaki boye ndeko mo atunanga boyo mpo kende na bampani oyo ozwi yango te na boyi na mpe kolobaki nga bayaki kopangusa nga monike eza bien te bato bozala bamwa lokola ke eske nzambe ayebi biso te kaka ye to boye na boyaki kaka koloba sikoyo cousine na nga na azalaki maladi makasi abenganga azokoka te na nde mpe boyebi katonda boye na biso bohôpital abandaki vraiment kokoka te nde après siko nayebisi ye zwa mai tobondela nango tobondela azwi mpe mai atie wana tobondeli ameli mais après lobi na ona benga nakoka te pasi mpe mamokuse fièvre nazolala te boye nzoto ebuka nde kabino boye maladi nde esala bomo na kati na nganga mona bi ngana na mai mapamboli aye pe musika kuna so azaki mbenge nazwaka mai mapamboli ona bondela nango na pesa ye nayebisi nalobi ka bon à l'après na tuni bomona ekokanisa nga bipo yo tiaka mai mapamboli ti oyebisa yango tiaka abie natiaka mai wana oyo ale 6 avril nga abie natiaka nga zwa yango tobondela nango
zo ngo bi ndeku na obila bu ideku tuti na otobi sana mwana makasi ideku tuti ke na mai wana nda zwa mai mapamboli wana bandeko atia na verre to bondeli nango na telefone ameli lobi nango na benga lobi fièvre butu mbezalaki te eloko moko te na moni pe kosukosu etiki ka faiblesse makasi nga c'est normal po outi musika na malade c'est normal mbe abi kaka bonga partir mai mapamboli wana na yebisi nga bizwa kasi ko mai mapamboli wana melaka yango tongo poka salango kir ata 7 jours tout au 10 jours po okoma nzoto makasi lobaki kupeso nzoto makasi boye mbe ba témoignage na mai mapamboli yango wana nanu siko toyi kokoma o na utai koyebisa bino dernièrement na yebite soki na lobango asi na yebisaki bino oyo na le 1er décembre a o wana to bandaki jeune na biso na le mukaboyi na tension nga banda juin kutu tension nde esalanga nde na komia mai mapamboli na komaki bien mbala moko eloko te nzoto makasi bafe pe vimbisa nga makolo panda na asi makolo yango banda ovimba chaque jour te mais esala yenga ata 2 semaines ozomona so omeli ka kisa faire te makolo evimbio so omeli journée na omona bien donc esala yenga vraiment donc makolo evimba yenga ata pendant 2 semaines kasi nde bayaki kotianga kisa faire mama mulu mutu apesenga kisi namela ya faire oyo nabeti na video numéro 1 yoyo olandi numéro 1 te landa numéro 1 oyo kango mpe nabeti yango kuna nde mama mulu apesaki nga kisi namela sikoyo mpona tension namelaki mai mapamboli esilaki nalamuki le premier ana tension oyo akobwakela wana oyo akobwakela nde bandeko na nga esika nzambe ayaki koloba na nga sikoyo esalaki nde nini malgré banda na juin wana le namelaka mai mapamboli nakomaki bien après sikoyo nakomaki kozwaka mai mapamboli na mabela kamba na mai ya kamba nazwi ndeti molangi ya mai normal boy natie ndeti molangi ya mai awa nazwi mai ya mapamboli natie mwa ndamba mapamboli mai ya mapamboli mwa mingi natie mai ya kamba moke na kati na mabela ya kamba moke na nyingisi ale nazomelango so naoki ndeti ka ondii mwa tension elingi esala osentir so nayoki mwa nini nazwi kango na bondeli kai komakisa tension nameli pa na oyoka eloko te naozala très bien nzoto makasi so eka likambo mwana ino yoka mo eloko boye pa ekomakisa eloko boye pa nameli na bandai kooka bien bon sikoyo oyo nakoki te boye tension de bizarre ozomona de tension mpe ya likolo oyoka ya likolo bandeko na nakoka te nde so nameli mai ya kamba wana oyo nayebisi bino nasangisa na mabela ya kamba na mai ya mapamboli na ndosangisa na mai ya mapamboli lokola naza na foi ya mai ya mapamboli na mpe na foi ya mai ya kamba na mabela ya kamba ozomona yango nalobaki te nasangisa ngo kala nyonso misato esalanga bien antuka esala yenga mpe bien mais après ane bandeki kosalanga so eloko te au contraire so nameli yango ezosalanga mabe nde nzambe ayekoyebisanga alobi na nga bia Deline ndenge ozana babwakeli yo tension kobwakela mpo ozala makasi te na makambo ozosala na internet do na bapriere oyo nazotia na bainternet nazala makasi te yango wana kozwa mai no oyo obengaka mai ya mapamboli zwa mai no oyo obengaka mai ya mapamboli kosangisa na eloko mosusu te melaka yango mpo oyoka bien bandeko na nga nazwi mpe kaka mai ya mapamboli boye na bondeli nabi komakisi ya maladi oyo babwaki nga attention le namelaki onka le même jour na telema wana tokomi ba le 4 wana tokomi le 4 décembre le même jour na telema ozomona yango wana na mokuse na osisa video oyo na minute oyo ka mingi te po aire appuye na ngai ezokoka nde yango nani nalobaki bandeko na ngai nga nasali video nayebisi bino ezodepende na mutu na mutu po so nzambe aza nzambe na mamosuku fe naloba me lokwa mpe aire epusani donc ezali ke nalotaki ndoto nayebisaki bino bapesi nga bakisi naki etia na pharmacie mpo bakisi ekozala ezobeba ekobanda kopia bato kutu susu maladi makasi me nalobaki na oyo ekenda na ndako on sait jamais le nalamuki na bakisi yango te on sait jamais soki eza kaka makambo ya bamai ya mapamboli oyo nayebi te puso tobi mai ya kamba na mabele ya kamba tozwi yango wapi nde siko tala bato batusenga mai ya kamba ya mabele ya kamba nayebi te so bakokoka ta 60 boyebisanga na opia nani na otika nani na ozwi yango mpe ndenge nini lisusu ozomona
donc eza passe donc yango wana omoni toza biso vraiment ya kamba so omoni mutake Kishasa to nini faut kosenga ma ya kamba na mabele ya kamba yela yo mais biso pe totia lisuma ya mapamboli tia ma ya mapamboli nga kutu die merci bato babengaki nga le nasala video wana bato bapropose nga mama deli nakotia te video bidon na nga 5 ya 25 litres to boyeboye nga mpe eza pe ide nga mpe naotia babidon na nga 5 ya 25 litres mibale nayotia bino ndenga naotia naotia babidon ya 25 litres mibale notia babidon 25 notiaka bon te totiaka kaka bamilangi oyo ta mosusu 12 ou bien 18 nde totiaka me na préféra 12 mpo moko ekosala momo be nyonso tu te tomela yango soki maladi ezali soki kokoso mo problème nde tomeli moko nde na biso ke tobosanaka ozobela no mpe ozolengalenga na okame obosani ke mama mapamboli mpe ezana ekosunga surtout maladi oyo babwakelaka surtout malade ya molimo basante bato ebele ekoma baproblème mpona malade ya obwakela ndeti nga so babwakeli nga tension ezalaka makasi na pema donc wana esila mpeaka na bama ya mapamboli ozomona mais so babwakeli na bango ngai te isifika ata mosu na dimine na nga kaka mungwa na luka ai na nga nasala na mela na luki babilo moko ya bongo omona mpe edoze nango mais ekozala mpe te ke makasi ndeki oyo so babwakeli yo so babwakeli nga te na osanti tension mais emona osanti yango loba nazwa pareil na talo moi mpe oza no bien me otali boye songo 16 boye likamni likolo moi mpe obeti yango mpe karabo na oyokana nga mpe bien 16 mpe na nga bien ozomona donc bongo mais soko omoni mpe oyoki mwa nini en tout cas nakomela oyo so nameli oyo okoyi mpe susu kozwa ndeti nde tolobi mwa ayiba nini mais oyo soki babwakeli yo ndeti nga bakoma obwakelanga tension boma obwakelanga tension bobikaka mpo retour expéditeur bapekisa nga yango so retour expéditeur ezalaki me ngai na bandozongisela bino batension na bino botiaka nga nga ndozongisa me ma ya mapamboli ebikisaka nzambe azwa lokumu nzambe azwa lokumu mpo nango en tout cas nasuki apo ere ya nyezo ere ekoki mais eloko na ye naloba na mokuse tosala jeune na biso tobanda jeune et prière wana eza nini omoni oyo biso toloba nzambe te moto ayebisi nga ke eyebisa bato batia mai le 6 avril nzambe te moto ayebisi nga ntoka nzambe ayebi nzambe te moto ayebisi nga ngai moko lokola namoni ke ebikisaka nga ebikisaka nga bato mpe yanga mosusu nayebisaka le 6 avril botia mai batiaka mpe baza mpe na batémoignage na bango ozomona yango nga moko mama Deline nga na bi nga tona olobango oyebisa bato témoignage na nga mpo bango mpe batia ngaka te naza mwana nzambe bino mpe boya bana nzambe ngaka te mo basetre na nga bakovisite nga bino mpe boya na basetre na bino fo bavisite bino ozomona toza na basetre na biso fo bavisitaka biso sikoyo yango mpe na bike eza biso tokanisaka basetre mo bavisite mais yango nayebisi bino biso oyo ale 20 nayebi te misusu ya bane mosusu soki nani moto ayaka opambola yango so banani moto bapambolaki yango mais oyo papa Didi amonaki na 2021 le 6 avril ezalaki kolo Yesu moto ayaki kopambola mai wana ozomona bosiko mai oyo kolo Yesu masi apamboli eloko nie ekobikisa te eloko nie ekobikisa te donc nzambe azala na biso yango tolobi boye ngai nzambe te moto alobi na ngai nayebisa bino ke botia bamai me nga mo nayebisi bino oyo akondima asali yango sikoyo tokosala jeune tozobanda yango le 3 na butu ya le 3 do le 4 tobandi jeune na biso eza lokola jeune wana elingi eloba nini tozosala jeune wana mpo omoni likambo yo kosala likambo na yo obongisi likambo na yo ya kopesa ngo na maboko ya nzambe ozomona oyo kopesa ngo do tozoya kopesa bamai na biso oyo totia le 6 avril na maboko ya nzambe tobondela na bajene na biso na tobondela na biso ndenge esengeli kaka kosala mpo ekuta biso kaka na titide ya priere ekuta biso kaka toza sembo ekuta biso na titide moko mpo toyebi te visitation nini tokozwa biso omona Yesu masi akotaki na ndako te asuka ayene kaka kopambola mai ozomona toyebi te mutu na mutu akozwa visitation le 6 avril wana na ndenge na ye omona tuko mpe komona te yango na nina lobake toza na titide ya jeune et prière mpo eza na bato mosusu ko basetre na biso bakota na ndako wana te mpo
koswana ba décision bango bakota te ba saint ba santo ozomona baoya wana te ba ange baoya wana te sikoyo oyebisanga baoya pambola mai wana ndenge nini surtout kolo yesu aya aiwuta kuna tikikiti na bokonzi aye na ye ka kukukukukukukuku kaya opambolo mai ale yo moto oza no na vi ya koswana na vi moko ya distraction te yango wana fu tozala ya kobondela tozobondela so oza na problème moko obondela na problème oyo etungisaka yo kolonga na obondela na problème na nga oyo tomibongisela mai na biso avant jeune wana deja obongisa deya bamai na yo obi kolonga na kotia bamai na nga na otia bamai na nga papa yo moko kakosala opambola mai opole na omelango na problème ya santé naza na problème ya mwana le na opesa mwana otangi mpe baproblème ozala nango mpe baproblème nyonso oyo tokozala nango papa nayebi tele yo kopambola mai wana ekokoma lokola kisi na biso ekolongola nyonso o monguna akotia biso ozomona do wana yango nalobi ke tokobana jeune na biso le 3 na butu wana po tokoma le 4 avril nde tobondela après le 6 avril wana le 5 po tokoma le 6 ndeko na nga soki okemusa problème te me nayebi te mais osenga ozala na ndako zala na ndako otie bamai no na koexplike yango lepe ekoma su pembeni je crois que vous comprenez l'explication s'il vous plaît na oyebisa bino mai ifo eza toujours ya ofungwama so ozobondela na mai ifo fungolaka komo ozobondela na eloko kandi boye yebisanga le bazopambola mai yango fo eza ya kofungwama eza ekotaka puissance ekotaka omoneke ya boye ezobeta fo ekota na kati ya mai wana mpo oyo ozobondela mpona molangi te ozobondela mpona mai wana puissance wana ekota wana donc il faut eza ya ofungwama na préciser nzambe amona biso donc nga nalobaki na kotia 2 bidon ya ba 25 litres minene na kotia pe na milangi ya boye ata 18 na otia mpo na nini bamai wana oyo ezala babidon minene ya moko mpona mwa likambo nga mpe esekele feza nokata sekle ata mwa likambo moko osantiri ndeti mwa mauvais sort mwa nini mwa boye okozwa ngo mpe ndambo osangisi na mai normal obonde biloko otiango na mwa nina moko obonde nango osukoli nango okozwa mpe obati mwa munga moko obonde nango osukoli nango do biso ka bongo natiki bino erapuye ekoki nzambe mpuntule ndambo na bino azala na bino azala na bino asunga bino bocomprendre makambo bocomprendre nebiki eza bato baloba biso topartage makambo ya molimo donc oyo alingi toza elongo totambola ensemble biso na tobutaka mikuwa mpe nzambe azomona biso nzambe amona moko na moko naza révélation mo nzambe otorevele nga quelques jours passés non ya nango nayebisa bino makambo ya molimo ezali nzambe amona biso merci kimia na kombo na yesu masiya ezala na moko amen priere ekoki merci.